Bonjour, bonsoir, na peuple congolais, bisika nyonso bozali, à travers le monde, Wabino, défenseur de la patrie, leader et un mouvement citoyen, la patrie est sacrée, le prophète surnaturel, MB Élysée. Toza na bitumba na mboka, natiki bilamba mosusu ya babiso, tozo lati bilamba ya itumba. Naza na message oyo bandeko ya wazalendo, batindeli Monsieur le Président, biso toyebisi pe Monsieur le Président. Je crois que la répétition est pédagogique. Nakanisi que Monsieur le Président a eu message na biso, non seulement yanga na baninga mosusu, et Monsieur le Président en tant que garant Yamboka na biso, à quoi prendre yango en compte, peut akolinga salela yango pour la République est en danger. Comme avait dit mon père spirituel, l'archevêque Coutinho en 2003, la République est en danger, sauvons le Congo. C'est maintenant ou jamais. Ndeko wazalendo, la patrie ou la mort va commis. Natangi, je l'ai toujours dit, je continuerai à le dire, la coalition M23, RDF, IPDF n'est pas forte devant les FARDC appuyés par les Wazalendo. Ces agresseurs rwandais arrivent à percer les lignes de défense de FARDC Wazalendo à l'aide des officiers corrompus de FARDC. Voici ce que les autorités congolaises doivent faire pour stopper la progression de la coalition AFC M23 et les Rwandais et les chasser même dans les zones sous leur contrôle. Il faut déployer de nouvelles unités avec un officier patriote à sa tête. Ces nouvelles unités doivent avoir une seule chaîne de commandement militaire. Tous les officiers issus de mixage, brassage doivent être trop loin des lignes de front. Ils doivent être écartés dans toutes les réunions stratégiques sécuritaires. Les conseillers du président de la République en matière de sécurité et les chefs de la maison militaire doivent être chassés, les remplacer par les anciens combattants qui maîtrisent les facteurs de la guerre. Les Wazalendo doivent avoir leur propre coordination qui ne dépend de commandement de FARDC. Cette coordination doit être dirigée par les fils patriotes du Sud et Nord Kivu. L'armée burundaise doit être en collaboration avec les Wazalendo. Doter les Wazalendo d'un arsenal très efficace pour faire la patrie, pour faire la guerre sérieuse. Par le binanga, aimer et partager. Makambo nyonso yo ngai na bandeko mosusu tolobaki yango. Yango tokoyebisa Monsieur le Président, l'air est grave. Tout ça a été nous avons 26 provinces. Banguna Bazui 2 provinces. Il nous reste 24 provinces. La lutte continue et la victoire est certaine. Comme a dit mon père spirituel, l'archevêque Coutinho, les gagnants ne lâchent jamais et les lâches ne gagneront pas. Alors, bandeko nanga totelema, tozala biso nyonso bomoko, to bunde la patrie, to bunde la paix régime ya peuple qui est représenté par le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour na moni ba langue maloba na ni langue française, c'est une langue criminelle. Na moni ba maloba bandi ko bongwana. Tozo bunde la patrie et kolona biso. Tozo bunde la régime ya peuple qui est représenté par le président Félix Antoine Tshisekedi. Bisonde toponaki yo, bisonde de to pesa yo, ba voix yo zwa ki na élection o esili koleka. Alors, toko senga na Monsieur le Président, oyo tolobi, na bandeko wazalendo balobi ezaka eloko moko. C'est maintenant ou jamais. Toko senga na Monsieur le Président, na peuple congolais, bokeba na ba déclaration ya Mindele. Occidentaux va décider que l'on est le président de la République. Baniko bercé yo, nous allons condamner les Rwandais, nous allons faire ceci. Tout ça c'est du mensonge. La déclaration sur les Français et les Nations Unies et tout ça c'est du mensonge pour vous faire endormir, peuple congolais ainsi que Monsieur le Président. Plan à Bango Zali au Longwa le plus vite possible.
l'une des raisons changement de la constitution. Bango bayebi que oza déjà dans la constitution, bayebi ndenge za déjà élaboré, bayebi makambu nyonso nazali officier de renseignement. Yango balobi to leka na vitesse supérieure, biso pe to leka na vitesse supérieure, RDC akota na BRICS, RDC abenga ba russe, baya na lombangu, lelo Burkina Faso azana kimia, Mali azana kimia, Niger azana kimia. Voilà message on a koko yebisa mokonzi mboka. Je suis nazo défendre ma patrie et défendre le pouvoir. Oh biso to pesa monsieur Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Je continuerai à soutenir monsieur le président jusqu'à ce que j'aurai de preuves palpables que atengami. On a pesa na to tuna ba mituna na monsieur le président, tozo ngate ba makamuni nezoleka. Mais Léoné, monsieur le président, que je suis désolé. Je ne regrette pas. Pour na yebi, ngana mutasali renseignement criminologue, je ne regrette pas. Année passée, dans la question qui n'a pas vidéo, n'a pas relaxant ou abate. Dans la question de la vidéo, conseiller à monsieur le président Jean-Claude Bouka Satinda qui bateau à pouvoir bomanga et simbate. Mais aujourd'hui, je dis la vérité à propos de John, dans ça qui audio lobby, à propos de John Nyakero. Il était par sec dans Af de la Côte en 97. John Nyakero, frère aîné de Denis Nyakero, azalaki par sec. Il y a James Kabarebe dans 97 ans Af de la Côte. Par sec, il y a John Nyakero. Tant John Nyakero, à Longwe, batindi na ministère Affaires étrangères et pas Bizi Makara comme diplomate. Dans 98, il n'y a pas Zongati. Poazali Rwandais tout John Nyakero. Nazolo babiloko solo na lobby pe Gilbert Kabanda. Oya balaki sœur aînée, il y a première dame madame Denise Nyakero, sœur na liboso Christine. Ba vanda ki na Ipen na likolo kuna na antenne. Batunyo so ba ki boulangerie ba Rwandais, lopango ba Rwandais. Vous pouvez vérifier. Nazolo makambo solo. Et nazaki étonné ba fanatique ba benginga hier, je cite le nom Jimmy Congo. C'est un combattant, un jeune garçon que je connais à benginga à Loba Koloba. Après avoir Koloba a vu monsieur le président du peuple congolais a balancé une vidéo ya Bolumbu, ya nani, ya leki nanga bokechu ayambo. Na utuko benga bokechu mayambinga te la tindeli message. Jimmy Congo, naza criminologue de formation, na yebi vi malamu, nazalaki na officier à renseignement na demiap na 97, ti 99, oyo sala, so okanisi soki ozo menacenga, ozali sim, ozo loba, o regretter pour la Denise Nyakero, première dame, Jimmy Congo kokangate. Batiki bokechu, bolumbu me bokechu vivant. Bana ne ba moni bolumbu na ye biso pe to mona ki bolumbu a Yesu Masiya mokeli na biso. Bana ne ba moni bolumbu na ye yem ta longoli bilamba la kisi bana bolumbu te. Batunde ba longoli balongoli bokechu bilamba ba la kisi na mokili mobimba. Et ce qui est grave, nazali officier renseignement. Ba filmaki bokechu avant bazwa Goma. Pour ni ba balancer ngolobi. Bokechu yambo benga ngato solola. Ozo kanisana Jean-Pierre Bemba Gombo ezayete. Kebana Sandra na makamuso azako yebisalo. Premier suspect bokechu yambo na makamboyo ezali Jimmy Congo. Pourquoi après m'avoir menacé à tindelingai vidéo na yo. Na renseignement c'est comme ça. Ngana lobaka pièce contre pièce. Zela la kisayo batuba yoka. O ezali audio Jimmy Congo tindelinga. Je suis désolé. En tout cas, viens à regretter parce que je ne pouvais pas croire que vous pouvez attaquer première dame. En tout cas, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage, quoi. Jimmy Congo na Kinshasa n'a attaqué première dame de la de vérité. Être rwandaise. Na fingide. Monsieur le président Koutanana Denis Nyakero na poto. Beaucoup de gens na poto à quoi ils sont chinois, à quoi ils sont écolo.
Denise Nyakero est rwandaise parce que sa sœur était l'épouse de Gilbert Kabanda, Azukomba Baluba. Bana na ye mibale na lobaki yango nazozongela. Patrick Kabanda. Eric Kabanda. Patrick azana commission oyo basalaka makambo ya génocide ya Rwanda. Azana Rwanda, ayaka pe Kinshasa, il a la nationalité rwandaise. John Nyakero, il était par sec. Nazo fongola. Il y a James Kabarebe, nazo fongola peuple. Alors Jimmy Congo, koko intimidé ngate, intimidé na Paris. Ozale kinanga combattant ya kala, mais ozo sala nga oko intimidé ngate. Botala Jimmy Congo pour vous dire que yeyo na soda zo tambusa atambola na ye. Jimmy Congo yeyo. Soda zo kumbaye en tant que qui pour azana milliers ya Denise Nyakero. Ye Jimmy Congo yewana o soda azo kumbaye. So bobeti Jimmy Congo pour mona photo oyo. Yende mutu alinga intimidenga na regretter nazali ko attaquer Denise Nyakero. Il est la femme de mon frère le président Fachi. Mais a commis que ça prendre nanga pour Denise Nyakero ça que ça prendre nanga pour na lobby ka Chantal c'était rwandais tout. Mais non, c'est vrai que Chantal c'était rwandais tout. Ka Chantal alikisa atanga na université à Lubumbashi inelu. Avandaki et pas auditeur militaire. Kuna na Katanga. Nalobana munoko nini? Nalobana munoko nini peuple congolais. Alors monsieur le président, je suis désolé de voir qu'il y a nazo soutenir patrie, nazo défendre patrie, nazo défendre pouvoir ya peuple oyozo représenté, mais je suis attaqué par Jean-Claude Boukassa, je suis attaqué par Mutoyo Tchela Mutema, Vital Kamerhe, et je suis attaqué par qui? Votre épouse Denise Nyakero. Alors madame Denise Nyakero naza Sandra te. Sandra l'accès ba futilité ba ngambosolo la ki pam mate. Nga naza ba arme non conventionnelle. Et c'est le peuple ayebango. Na bandi sikoyo. Oswana ki makasi na président Fachi, olobaki dofene zala Aimé Mbonji. Muto yense. Po yo na Kamerhe boloba boza bata Walungu, mais Walungu ni centre médical, Walungu batu bazo kufa na ba crochocor, Walungu baza na santé malamu te, madame Denise Nyakero. Boswana ki na monsieur le président ngana Afrique na yebi ondene. Monsieur Oyo, au présenté qui par monsieur le président, professeur Kabengele, Azala conseiller spécial en matière de sécurité. Ayebinini, Bayekocha Ebera. Tout ça, j'ai noté dans mon cahier. Naeko manipulation, madame Nyakero au sala, pour Balungola. Serge. Oui, Serge Chibangu. Serge Chibangu au sala, nyos Balungoli, Serge Chibangu, bo piéger ye. Boyeko laksa monsieur le président balongoli bozaina ba nani biselele. Madame Nyakero boyeko tia un Rwandais touti azali grand frère na ye yende parsek na yo. Un Rwandais touti yende a remplacer Serge Chibangu. Toke na Ajembelu Muluba ba empoisonna ki ye na États-Unis. Azongi ake Israël o tieye pression akene Israël na jet privé ya ebima na kesa l'état akenda Israël na mbongo na ye moko madame Nyakero a souffrir poison ba traiter na Israël kozonga zozonga ba bobengani ye o tie pression pour a interpeller ki Didier Budimbu deux fois a interpeller ki yende mutachaki na boloko Fortina Biselele osali nyoso alongwe to ye lisusu na Gilbert Kankonde azalaki vice-premier ministre ya intérieur pour blâmer soi-disant Mouchi, n'est pas Mouchi, Rwandais tout Chantal et maintenant à Tozoloba Gilbert Kankonde au Salignos à Longwe Gilbert Mundela à Koufa Nambokoyo Kenya John Nyakero et Vital Kamerhe Bazana Masolo Nazo Kende, Monseigneur Moulumba, chef à maison, Papa Lekinabiso, chef à maison civile, au Baneko Sepera Naïde. O Akoufi na diabète, Azaki diabétique, Akoufi na corona. Mais pour la ninte ba mouchi,
babashi o baza na présidence bakufa te na corona kaka bandeko na nga baluba pona nini kombo moko ezali Tosh Mulenga azali moko wa tombolo bango nde bapona a remplacer na maison civile oboya Tosh Mulenga azala chef à maison civile yonde vrai patron à maison civile. Je suis désolé makamsu na koloba te po banguna baso avantage. Madame Denise Nyakero, je vous respecte pour ça. Femme, épouse, président, vous allez, moi si Ande Konanga, président Fadji. Mais moi je continuerai à soutenir monsieur le président. Plan à Bino, Oyo Bolinga ki bokanisa ki président soka alandi ba audio ya na Yona Sandra. Plan ya ba Rwanda bakanisa président ko piquer crise à Kepoto Boye ndiki la kei. Monsieur le président, nazo pe son conseil. Yebisa, soit madame Denise Nyakero, tinda ke va na Belgique. Ou bien tinda ke va na Chine, na bibi ba le kufite, to bundela mboka to siko la mboka. La famille est sacrée. Naboko benga, naboko tanga bakomba bato yo utiliza. Naboko tanga bakomba bato yo utiliza ko kotaki na ngana contact 2023-2024. Naboy ko tanga bato na baza bato ya famille. Nakotanga bakomuna bangote. Baza na famille présidentielle. Nakotanga bakomuna bangote. Mais nakotika nakotanga bakomuna bangote. Même monsieur le président benga personnellement, nakopeso bakomba bato na. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Et maintenant Jimmy Congo oyaki na loyenge oyebisingai na mois de décembre l'épouse du président abengisi azobengisa ayambaki ba comment on appelle ça ba journaliste opposition sikwa koyamba diaspora peuple boyoka na tanto solo li Jimmy Congo na culture yako enregistrer batute na koti na raison na ngana tuni na bato Denise Nyakero première dame ce qui première dame a robengisa ba congolais ya diaspora obaki une vingtaine de personnes ba lebité to yebi amote ambo yangonde salaki na déménager je ne suis plus esika na salaki na komi esika mususu à cause na monaki yango très louche et très suspect. Au komi na Kinshasa au Benginga olobi kulutu na komi na Kinshasa c'est Jimmy Congo na komi na Kinshasa au nazoyebisa yo tozela balobi nanga tozela soki bitumbe exili to ndenge nini bongo bino boya menga na tunaki bato Denise Nyakero babito yebilis information wana te mais ba peuple congolais to landa tolanda na tuni jana zongi sango lisusu na tuni pona moni oche numéro mususu yana bina tuna yo Jimmy Congo si yana numéro na nga c'est bien du candidat. OK na c'est la kasi suite kana ya makambolo bai na ngani to kende kisasa na c'est la ndongo lobaki. Oui, même si entre janvier et le mois de mars, donc on va revenir en février. Ah, et donc je suis en janvier, hein? Entre janvier et le mois de mars, en fait. Ok. Problème est que Nazar toujours dispo. On a pas de sous Bissala. Ah. Comme on a tout sous David Bissala. Donc il y a un gros essai de bon. Janvier ou mars. Pas de problème. Merci beaucoup, Jimmy. Tu gardes contact. Quand j'ai contacté Batumusus, madame Denise Nyakero bien voté, mais boyoki ye monde dans lobby. Na ba écrit na ya komelinga na zana ngona boko ke na détail. Alors boké tu premier lek nanga premier suspect, yebsa la police belge et la Jimmy Congo. Après menace pézaliao. Après m'avoir menacé aux contre première dame yo boy na boy. Après m'avoir menacé, a su vidéo ya boké tu es butakala atindelinga. Naza flic na comprendre que azo menacenga ba détail msu na kopesa te mais madame Denise Nyakero toza la focaliser na bitumba to longa bitumba to récupérer des provinces mais ce qui yozo bundisa président Félix na CC lokola Denise Kuruziza abundisa ki président Kuruziza oko réussir te
ngana kolinga jamais s'aimer qui koleka ndeko nanga. Ex-femme azalaka, ex-ndeko azalaka te. Je continuerai à défendre la patrie et défendre le président Félix Antoine Tshisekedi. Même s'il ne me donne rien. Je l'ai dit. Philippe, mais ce président foutanga te. Natikala ko lia 1 euro ou bien $1, il y a président te. Mouta benginga bo président tindeli bo chaque mois un ami en Belgique a benginga kamwa. Oh, yo so kelo ko te kabina so kelo ko. Moto munda polen. Elle ka mabele. Mais pourtant Dieu a dit l'ouvrier mérite son salaire, monsieur le président. Mais maintenant, je suis menacé par votre épouse, Denise Niaké, on a mon petit côté. Je connais beaucoup. J'ai les armes. J'ai les missiles anticonventionnels Maloba. Nama solonga na yebi na robimisa. Na petit côté. On m'appelle pour dire que là le berceau pour la chanter l'été. On m'appelle pour dire que non poser koloba souste pour la Denise Niaké. Aza semegino nakoyo kate yo ozotinda onigo olubika otika nga mutakala ozo menacenga nganzo bundela mobali na yo madame Denise Nyakero olinga kabaluba te oya longwa conseiller spécial en matière en sécurité François Béa azaki muluba osala nyosa longwa VPM ministre de l'intérieur Gilbert Kankonde osala nyosa longwa Serge Chibangu osali nyonso alongwe oyo ajembelu muluba osali nyonso alongwe otikala kolinga baluba te no mobile no muluba. C'est inacceptable. Nako tikelo tante, je ne suis pas Sandra. Mutako tikanga mutakala to abomanga na mboko azate. J'ai un Dieu véritable. Kamera atinda batu na mboko bakanga bango. Joseph Kabila atinda zombie ayaki na mboko komi nganga ayaki na mouvement na AJO kaka to yebisa président association batu bazo soutenir Joseph Kabila après a commis soi-disant chef coutumier akota nyonso na makambo yumbi azokota je sais pas président bazo pesa bambongo mais azali espion aza infiltré parmi ba chef coutumier apesa ka ba information pa ya ba Joseph Kabila na Olivier Lembe to yebisa président mais to lo banini Joseph Kabila kokanga de atinda ti mutu afundanga Jean-Pierre Lokamba abima motete la koma Lokamba. J'avais un problème malentendu entre Ngaïna maman Langi paix à son âme tant papa Langi akufi un membre de l'église a kabisa maman Langi bafundanga maman Langi aboyaki Guy Langi aboyaki membre de l'église wana akansaki Jean-Pierre Lokamba zande konaye bafundanga procès 4 mois na longa bazui avocat Joseph Kabila tindi tant na komi kuna bazolo banangai ke batuni Jean-Pierre Lokamba ozanani représentant un président Joseph Kabila mais c'était menteur mais lelo na moni Jean-Pierre Lokamba na Goma na Basango Jean-Pierre Lokamba photo bakangina nani Joseph Kabila un Rwandais touti mais abaibela ke mutetela peuple congolais Denise Nyakero son père c'est Etienne Nyakero c'est une Rwandaise touti bolobaka bozana ya walungu non Joseph Kabila soi-disant congolais Rwandais touti de son vrai nom Hippolyte Kanambe a travaillé na Bakatangue a travaillé na Mouchite mais yo John Nyakero 18 ans à côté à Joseph il y a Joseph Kabila pour James Kabarebe na Paul Kagame bachayo wana chef à protocole otala banani bazokota banani bazobima président okomaki na premier mandat bakamati ba recommander à Joseph Kabila John Nyakero olongoli et Denis Kanyeko a sepelate alors madame Nyakero nazoloba nakotikala coinsulter yote mais nakoloba mabe ozo sala na baluba soko za muluba ozo bundisanga oza ignorant Denis Nyakero n'aime pas les baluba je reprends Serge Chibangu piégea qui est Denis Nyakero et son groupe. Aujourd'hui, Mouta Zali a remplacé John Chibangu et Serge Chibangu, c'était Moulouba. Grand frère, il y a Parsec, il y a Denis Nyakero. Ajembelou Moulouba, Denis Nyakero à Longolaï. Tokena François Béa Moulouba, Denis Nyakero à Longolaï. Gilbert Kankonde, Denis Nyakero à Longolaï. Torche est là, recommandé par les
na luba bandeko nanga bakwa tombolo azala chef à maison civile Denis Afini Bouton véritable chef de maison civile c'est Denis Nyakero bras de fer avec président avec papa Nabiso Monseigneur Moulumba yo sulu Moulumba zomena senga je suis désolé fanatique a personne ma miette ozo kufela oli ya kobundela ndeko na biso ya ko protéger ndeko na biso elle est capable la dernière minute ndikila président abeli pour prise à souka ba rwandais ndikila et il n'a pas le président ndikila c'est Denis Nyakero bozo ba ngote ato ndiminga lelo te melobe ko ndimanga yo Moulumba ozo kotela Denis Nyakero oluninga président ndeko na yo yozo ninga mwasi pourquoi boye toko récupérer des territoires wana je continue à défendre la patrie. Je continue à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Ata yo monso do tinda batu babundisanga. Otindi Jimmy Kongo, otindi bakokangate. Moïse Katumba a échoué. Vital Kamerhe a échoué. Joseph Kabila a échoué. Et Denis Nyakero yo pour échouer. Et c'est l'été, prochaine émission à Makamso à Kobimisa. Ozeka a débit à armes non conventionnelles. Tu n'aimes pas les balouba. Tosh yora ba pes ba recommandant na balouba. Hein? Au China, pose à chef de maison civile. Au Bundi Saïd. Monseigneur Moulumba, abana ko la diabète, il y a un coronavirus, même chose dans Jacques Ilunga, diabète. Mais quand même, ils appellent diabétique. À quoi fait pour l'année? Aucun membre soit disant mouchi, par Rwandais, par infiltré, par Babashi. Ou plutôt Rwandais, ou Nazabashi, Bashi, vous êtes tout. Denis Azali, élément dangereux, Ozo Bounissa Félix. Ata président Arundi Mangaïte, mais nous sommes le président Kabola pouvoir et Kabola foyer. Donc, on t'en Merci.